Oui, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez dans la chaîne Nabino. Bayoka News Télévision, la chaîne à la réalité. Chaîne de fournisseur Nabino ka ba information à la source les lobino mo bomo na ka na compte à télé-réalité. Des cas to sala toujours sur terrain, des cas to répondra toujours présent. Na ba demande ya ba public na biso topé population na biso ya Congo pratiquement personnellement dans Katia Kinshasa. Donc les locaux à la compte enquête s'habillent sur le terrain, les lots. En collaboration avec celui que j'ai toujours appelé l'ingénieur Babou la foudre derrière les images, Autopé Sarane, toujours Maëlena, Maëlé, Potopé Sabino, toujours information à la source. Donc les lots sur le terrain, bon moi déjà la Simananga, Yarolobezate, ordure, Oezan la Simananga, Binomo Bozomona, délabrement, Oezan la Simananga, Binomo Bozo remarqué, tout ça, les lots na Katia commune. Il y a Kintambo. Donc, à Kintambo, précisément la pont. Pont où ça aussi na Bondan. Encore dans la direction, il y a Kita, encore à Kitambo. Pont on a auto et bakala, pont on a Zaki, Bazaki na c'est un pont, bando sa bamisala. Bando sa bazelu, bakayas et tout. Lelo, na compte ka enquête, c'est un compte sa chaîne Nabiso Bayoka News Télévision. To koya ki sur le terrain parce que ba demande des aguets belé ya public. Il y a population Nabiso ya Kinshasa personnellement et particulièrement na kati ya Kitambo. Parce que sous Sagi Makasi, pour la ligne Bobé Tabiso Kara par rapport à salité au commune à niveau assez à pont. Il y a un moment par conséquent, les lots qui sur terrain, na compte ka chaîne Nabiso, pour to qu'on va informer Bino, ba ebola na Rabiso, ba internet Tabiso à Libana et de partout sur ce qui concerne Mamba Full O. Tozo ya Rosolana ba habitant au basa au Tokuti awa, ba Rosana pèse ba point de vue na ba par rapport ya Mam Etali Full O. O ezotungisa. To remarqué déjà banda coupé eza awa. To remarqué banda kumususu o eza awa eza besoin na ba risque. Donc bino mo bomo na que non, le fait salité zo continuer to qui est déjà to atteindre déjà période yambula. Déjà ceux qui boye batiki boye avec la période la yambula et ko déranger tout la famille Oeza Awa. Et ce sont des Congolais qui vivent dans Katia, Kinshasa. Oeza Mboka là-bas, ce sont des Congolais. Donc je pense que le gouvernement Babilo Gorabet a cité surtout Yango. Toi déjà, climat nabiso to na climat équatorial, toi na Mboula, toi na Elanga. Ah, toujours terminé Elanga déjà, et ce qui est aussi là. Kaya bande ko nabiso baza na Katia Kitambo. Oh, bazape na droit. Ya koza satisfait na Mboka na bango. Boluka bota et loko. To ya to peut ça bino information ezalara na sengotier. To peut ça information parce que ce sont des réalités. Jusqu'à quand? Bato bazalara à la tête ba bourgmestre. Que font-ils? Oui, salité. C'est pas vraiment bien donc bozoyo kaba interview bande konabiso o bako lo ba bon peut ça suggestion na bango par rapport ya makambo etali bosoto oyo. Donc, restez toujours branchés à la chaîne Nabiso Bayoka News Télévision. Autopé Sarabino, toujours information à la source. Donc, Autopé Sarabino, comme information à la source. Il y a vraiment une scène Arabino toujours. Beau s'abonner, beau liker, beau partager. Peu beau tchaba commentaire Nabino pote et Sabiso Maël et les sous Yakobaki Samaël. Pour na ko informer Bino, pour na ko laki Sabino. Bah réalité il y a Kinshasa toujours sur terrain na compte. Il y a ba enquête Nabiso donc restez branchés. Pour to ozoyo kabango, ba on peut ba ozoyo ça nini, il y a expliquer Bino. Donc déjà restez branchés. Avant to ko ba déjà na katia tranche Nabiso la télé réalité. Je profite pour saluer moi bateau vite fait pour continuer na bande konabiso o ba ko réagir par rapport à ma Etali Full na kati ya commune ya Kintambo. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans Babi? Gardez vraiment votre souffle pour tension les le sali. Glycémie c'est bon. Cholestérol c'est bon. Donc je pense que l'ingénieur Babou Kaba toujours pour nous rappeler Sarabino toujours ba image on a
pour beaucoup comprendre qu'est-ce qui se passe à Katia. Commune Yakitambo. Rapidement, je passe en te saluant. Toi, on t'appelle Ruth Mbala na Paris. Salutations à toi. Patrick Tidi. Salutations à toi. Palmingi na Soudaf. Salutations à toi, na Bossanoté. Irène Matoudidi na Londres. Salutations à toi, je ne t'oublie pas. Toi, déjà, je t'appelle, elle, on l'appelle Chati Poupée Champagne. Chati Poupée Champagne, je ne t'oublie pas. Salutations à toi. Big up à toi. Je ne t'oublie pas, toi, on t'appelle à tout seigneur, tout honneur, maman Odette Mbouiti, la mémé de Gabriela, Odélia Gabois, Ryan Gabois, Loan Gabois, je ne t'oublie pas, toi, on t'appelle Talia Abi Gabois. Salutations à toi de papa Trésor Gabois. Et de maman Linda Gabois. Donc rapidement, Toko Bakaka, tous en mois interview à Bandeko. Donc toujours Tambo là, bon, on a bien gagné. Ils ont risque, mais on n'a pas le choix. Tout ça sur terrain. Ah, on dit là vraiment, ils ont été mains. Tu forcer qu'à poto quoi informer bino. Peu beaucoup quoi bah qu'est-ce qui se passe à niveau ya Kintambo, na c'est Japon. Donc Toko bah toi avancer tous en mois interview à Bandeko. Bah ça ah tout le monde banda coupé ça ah gouvernement bon mécano beta siete na makambo. Ce sont des Congolais qui souffrent. Donc, tu as avancé. À chaque fois, tu as détournement. Au lieu de détournement, je préfère balander là-bas, c'est important. Ce sont des Congolais qui souffrent. Toi, qui déjà, tu as atteindre saison de pluie. Bande Konabiso. Je pense que Banda Koisa et Koya. Il y a niveau na Kitambo a déjà sur terrain, Toko Bakaka. Avec l'ingénieur Babouk, la foudre Kabasu. Mr. Boni. Maman, moi, les gars, tu connais ça? Todinda te. C'est toi qui kuna todinda. Na. Bona katsa kuna. Faut quitter la kuna. Zela mseza kuna ne akati. Bon ah so to quitter là. Tu as encore ta bouille, hein? Parce que c'est le guide ordinateur. Et c'est là, bien. Faut quitter la couna. Côté. C'est là, c'est un mouquet, c'est là que ça bise. Bonjour. Bébé, c'est les aboués. Il faut quitter la bouée. Bébé, un peu Kitambo. Oh, bandal. Ngambo, on a Kitambo, bandi wap. Ngambo. Ngambo de Kitambo. Ok. Ande kaboli bandal na Kitambo. Ok. Kama yango yango na ekufa nango. C'est ton yati di odin. Donc déjà Toko Babo on a bien déjà awa babi d'après information tozu sur terrain a ezala ki mai yango kaboli Kitambo na bonda donc na ngambu kuna obomo na kuneza Kintambo koto place to telemi awa eza bondal donc a ezala ki mai yango wana nde babwa ki ba ordure. Donc, on a évité tout ça, interview à bateau, bah, qu'on réagir par rapport à Wana. Donc, je pense déjà que le gouvernement,
au lien tout ça là, détournement, au lien belé, ça les maka. Je pense que non, faut aider non place au bâtiment en propriété ça là. Et ça pas si muto za Congolais botami na kati mboka na ye à vivre na ba conditions oyaboui, je ne pense pas. Déjà bon monde a ezaki mai d'après information d'aujourd'hui, o ezaki vraiment mai, il y a pont, il y a c'est pont. Mais les lobos remarquez bien ba ordure ça à plastique. Bilo belé. Et en plus de cela, tout ça, la période, ma maladie est comme chronique. Ma maladie est comme belé. Je pense qu'au lien, détournement et ça, les maca. Au lien, et ça, toujours que non, ma personne qui a gêné en bon, maki, à ça, qui boue. Faut jeter un œil sur ça. Je pense que ma konziamboka, la nabiso, mais d'abord, qu'on trouve une solution pour n'abandonner qu'on nabiso, bazan à niveau, ya bandal, na Kintambo, pratiquement place aux alliés, na Kintambo. Donc, je pense que faut chamouer misou. Parce que, déjà, tabi so monde tout ça musala boy fallait en principe tout se protéger mais moi tout se protéger pour te permettre bino boyo kamaloba to bimisate. C'est pour ça que toi sur terrain la contre cette réalité bino mo bon on a vraiment que non il y a de ceux il y a des Congolais qui souffrent boy pas de vivre ndeni boy bakola la ndeni pongi ya ndenge nini peu quoi insécurité koti tout ça. Ce sont des choses à se rendre compte. On les beau de tala kabotonga babanda kwa bina minene ba cité belé. La première chose à faire ko bandande awa. Ko bandande na makambo aboye. Ce sont des Congolais qui vivent ici. Ce sont des gens qui ont le droit à se pela na kati mboka na bango. Mais c'est tout comme à niveau pe awa na prince a bazo sabiso d'abord ba information ba konte belé ba le karanzela o. Bazo mona peuple ici ka o. Mais ils s'en foutent jusqu'à quand? Moi je dis bien jusqu'à quand? Auto-conché marambo. Na biga place wala na biso glycémie et matina, cholestérol et mati. Mais comme ça, faut solution mon nana. To beta c'était toujours na compte ka ya chaîne na biso ba yo News télévision. To beta ka c'était sur makambo o zo sala ma réalité à Kinshasa. Po ezala na po ça te que no sala pour na sentimenté. To sala pour te permettre bino ba ebola na biso ba internet bo beta rapé c'était pour pas qu'on retrouver la rapé ba to ba solution. Ezala te que no tam qui ebeti sili c'est bon c'est fini non. To beta ka c'était to lembate to koya ka sur terrain pour te beaucoup retrouver les solutions. Nabande on a biso ope baza Congolais ope baza na droit pe ya ko sepela pe na kati ya mboka na bango. Donc vous voyez déjà toko ba kaka toko ba les autres na compte ka ba télé réalité biso la banquette sur terrain les na kati ya Kintambo pour na ko servir bino mam o sala manase ya pont et si que ça qui maille les lobo mon na bino moko plastique saleté pendant que ba to bazo vivre awa banda ko eza awa. Donc, tu continues en image avec l'ingénieur Babou, la foudre, tu as interview, il y a des collabis au bazar, t'as vraiment ma solo. Si au Makambo est allé, pont oyo, comme il est l'eau salité, comme il est l'eau délabré, comme il y a moyen congolais à respirer, na katia mboka na ezate. Je pense que le gouvernement faut mis sur ça. Pour trouver le bétaka, c'était sur les réalités de Kinshasa, sur les réalités de la RDC, afin que Bopé Sabande Kolabiso, solution n'a pas problème, n'a bango. Donc, Toko Bakaka, na ingénieur Babou, image. Donc, ordinateur, déjà, tous à Maël et Awa, donc, bon, on a déjà que plastique est fini, qui n'est maï. Donc, maï, c'est surtout, tchelo, kololo, moins, c'est donc, déjà, bon, on a avancé solo, mais moins, tout fini, qu'à elongezate. Et ça, Moussa Nabiso, notre travail, c'est la presse. Bon, Mabiso, mais tout tika kana sa presse. Nous, on sera toujours la presse, tout fournir qu'à d'information. Tout l'embaté sur les réalités de Kinshasa. Babetana, nous. Moi c'était na makambo donc c'est na poussa ni awa kodinda plastique nyonso bomona oh eza vraiment donc na biso eza mai une fois que notre chelogol a to dindi mais toi na choité to ya kaka poto pe sabino ba information poto informer bisno bande ko la biso o bozali banda diaspora na bande ko bazolanda biso o balanda biso na kati ya Bayoka News télévision votre chaîne donc restez toujours branchés pour les lots toko solo là. Sabino encadre car na télé réalité la biso o eza image to bambite et image to modifié to vraiment sur terrain comme d'habitude tozo pesa kaka ba information sur ba souci ya ba congolais o bazo vivre na kati ya mboka ba mena ba condition moko moyen relobezate bino mo bo mona déjà
Donc, bon, on a déjà kuna to mona kuna zangambu ya Kintambo koto place outi o to na bandal. Donc, elo kabola bandal na Kintambo yango. Na yebi ke bino bandeko ba la na biso libanda ya Kintambo ya bandal. Bon, on a déjà. Et si ka obino botika c'est à point na tala ndenge koma. Donc, moyen te to beta c'était sur ça les locaux na compte ka chaîne na biso bayo Canous télévision sur terrain pour na beta li solo sur c'est à pont. Oh le commis ya plastique. Oh le commis que non na bato ba vivre moi ba vivre bien exacté. Solemati. Gouvernement, je pense Tobeta, c'était pour Tobeta trop c'était na bato bino botinda. Ba bourgmestre, bazo sala nini na kata ba bureau. Boy, pendant que ba conseiller belé minene bazo leka na presse ça. Ba o bazo vanda ce sont des Congolais. O baza pe na droit ya ko mieux vivre na kata mboka na bango. Tokobeta c'était tokolemba te po eza musa na biso. Donc to continuer to koba, to zona ba interview ba ndeko na biso. O to kuti sur terrain na kati ya chaîne na bino. Bayoka News télévision. Ah ouais, je ne pas pour écouter. N'a pas été là. Et tu vas beaucoup. Tu vas beaucoup va tomber là. Attends, ça fait ça les gens. Kalaba to ça Parce que le monsieur c'est les yakala. Tout tumba, moi je tumba. So ba saito uta. Ba saito uta quand on a chebe. Na ba to so ko ba fulu butu ndo mo le kana. Ba to ba fulu ko boaka. Bato bando ko yako bwaka na biso mo bato bwaka kata ya ala bato bwaka ko ma tembe mondu mani to bwaka to na to kulu te tondi baya ko te nda awa bano ka to so ko ya ko kuka mon sala mati c'est faut point mat mais ata point mat si cette salité tikali et tika e bano mataka na mbula de o mani salita so tikali ya so ko za likolo mbula so ke ko apondeka na ba mendenge za boy tuki ngule beti ya awa oyo kutaka bagenda na bakota koma ebeleka hayi nde bo moni bo sunga so ya tuki pezinya milanga oyo ba ndie oyo olukata solution batu bano batega so kote makata botela ba kulu boy no kulu ba kulu papa tuki ba test solution ni sana mboka na biso ya beli sa tigela biso mulala beli za tigela biso masanga tuzumela na mulala isisa na ba papier biso bana papier OK bo tba dilingo ndona chelo kufu ba chelo sticker oyo panzi na ndako mais e comment ba chasser comment plastique ba plastique ba inde ba ya nango ba banza ba ya nango ya mboka nde beba pour le service de ya pa ko bino bibo ya ka boye ka ya o ka mboka biso ata to na passe que zamboka na biso to changer mboka te oui oui tozana mo tukoleka ba pays nyonso nani amokapi biso tozana ngo mais soko tambule tina poto nya mokapi ya asake ko pe bisa ka biso mboka buite ya botelema merci maman botelema botana na kambo oyo ata ba ndia ngo boy botana ni solution na milango ya to boy tembo ka bisa les pas César mais mboka kusi oko sutra ba neso ya tozo tamula ka likola pour ma belle kotana lisu ndenge bozo tala nyoso ka bozo tala ka boye bo filmer bozo tala ka biso mikala to ko ba combien de fois aye ko longola ta moi oh bayaka balongoli yango eso baye balongoli yango eso papa solution ezate ya na kana foka na biso okende wa so pour remettre ya ate lukumesa yaka kaka tango bazosala bapukawa boye na boye mais na misto boyegaya ya kapo babuka bandako ayaka ka babuka boye bosala boye tina kitambo na ngambo na babuka ka basala mai mais ya salite zo to sei patisa nini milango ti bo ki solution milango ti abendie ende sa soin lokola biso tout le monde balinga to kufaka yango salite za mabe na mboka salite za kindoki pondo kalwa na fulu na salite oui salite soko leki na mboka ya to solo kola ba mabomba to solo kola ba toleka na fulu na kati ya mboka na biso moko ya kali premier capital na monde ko sala salite ya boye kaka biso tambola tana ba Nigeria ba Brazza Babylon ya tambola ba Angola tambola na ba ninyawa ya amboka ne sa so kambe pour que ça finale mibeko ke o meli mai mema mulangi na yo to botia ba pano na ba kwe o moni mut
Bango pesa mibeko. Zwa mulangi no ya mai kende tina pano wana cha. Cha na kati. Salita tina Gombe ya tera sokotala 2000 la. Tina Gombe. Gombe. Na fulu Kinshasa mo. Pepe so longola kate. Pe bazo mona ngo bazo beta pe kaka. Premier ministre Bache. Bazo longola kana ite so lipe mbongo esaki ya to so mboka na pilote. So to tala ka bino ba mikonzi bino pe bato boyaka ko tala ba mai yango to tala ka bino ya solution ezande pa na bino. Biso ba mwa to ko loba solution esate. Po oyo bodu ka moye ko buka ko ezapo. Soki mai ye kangi ya. Mai ye tolo kana nzela ko kebezake. Eye kokotela bino biloko tobwaka babilamba tobwaka bakiti tobwaka bambetu tobwaka po moye eza te soki deborde mayo yaya kima tika ndako Akimi atiki pena ndako ewutaka na ipen Akimi atiki ndako yaya kodinda nini so mama ana phénomène otali bakuluna de sécurité ezalaka nango te kuluna mwa mokie lokola bakangaki kanga bango mikolo esali moko autorisé mais ezalaki vraiment makasi ezalaki makasi awa bango pokopoko bunda bamasheti mais lokola leta mpe azali kangaki mais esali moko te awa bastage bamaya kobotola bapari kobotola yaya mwaye te mais tomoni lokola leta mpe ekolo oyo kitambo awa po soki bayibi bakati kitambo awa eza tapi yaya niata na okende na yo ndenge omoni salite oyo okodinda te mais mai eza kolia moke na se me oyo tisele mbao bongo mokolo mbula ekobeta basalite bane eza boye ekenda tisele mbao mayo eza mutu nango tina ipene omoni kaka na se kuna euti ipene nde ekweyi boye soki salite eza tina sele mbao bongo soki sele mbao ezwi kaluka eyebo awa ekoleka wana nyonso ekanga masusu nyonso ekanga masusu awa siko biso awa epesi bino mpasi na bambula oyo nde ezoya na bambula ezoya olukola biso na solution soki ndenge nini ya soki tracteur biso taya kolongola bino kaka bato bokoyeba ça va, merci vraiment, merci pour l'interview là. Donc vous voyez déjà ils a passé ils a mawa dans mai na misu maman azolo baba makambo moko boye. Donc congolais azala droit à vivre à mboka ne indien akoya jamais ko cha salité la kata mboka na biso pendant que ye mboka na eza bien. Nyonso ezalaki na molangi. Fanta na molangi. Miringa na molangi. Primus Skol na molangi, oui. Molangi pasi ko lokoti. Bobwaki. Papier. Mais déjà tika plastique à terre. Oui. Pour plastique est bon makambo. Plastique est sa salité. Mais plastique on peut ba indien. Ba indien. Ba indien pesa ina ni molangi. Si jiji wana mwana indien soka ko lokolo musate le même jour à lokolo musate. Ba mo bana ba mela te ba mo ba mela ngo te. Oui. Mais kaka biso ba tomu to mela ka to kufa. Mais soko to mela ngo na munoko to lokolo. Oka gumo boye ya mabelo ka ba chelo na kati. Donc nous nyonso na pona ko bo maneka ba congolais. Ça ba to muindo. To sana biso na tina te. Fallait saliter ça na boka na biso boyaya. Merci maman, merci pour l'interview. Donc vous voyez Peneza pas si vraiment, ils a vraiment pas si ce qui moi ezala. Ata bo ça ça bandeko tata tracteur et ya esunga bandeko et longola ba salité o. O baza ba congolais o baza na droit ya ko vivre na mboka na bango comme il faut. Mais ce qui lelo mutu auti mboka mususu pour aya ko salir mboka na biso. Donc je pense que en tant que congolais to rolinga OTP et kolekate. Donc bon mon vraiment ça pas si commune ya Kintambo oye kabwani na banda esike kabwana li esiko toyeba que non ezalaki vraiment pont ezalaki na mai bando tambola na normalement pont mai wana bando mema si ipene banda ti ipene ke na ti selembao lelo bomo na déjà et comme na niveau ya délabrement bomo na banda ko tongami likolo déjà toke déjà era mbula banda ko ça peut dinda et dinda wapi et sika pika batika salité sani ezala je pense que na ba konti o bolanda ezala sengote mais ezala et le moment où beaucoup trouver solution sur yango boleka a ebele na sima mukongo na prince wana botala kaya bato ba vanda ba pe bato donc toko ba kaka to continuer ba compte interview na biso na compte chaîne na biso Bayoka News Télévision que j'ai toujours profité de te saluer. Toi on t'appelle déjà Aristote Kyokologie, salutations à toi, je ne t'oublie pas maître Hervé Kapuku là le mignon Jubaro, salutations à toi, je ne t'oublie pas
Déjà, je te vois, toi, on t'appelle G-Love Money et Dr Cisco. Salutations à vous, Christian Konde Nakati à Canada, Max Bungoudi na Olivier Bungoudi Nakati à Paris, Chimène, la reine de CC, Nina Bosenote, moi si à Moukousse Nanzela Yamino, Jaël Matoala, Lipasaya, Mima Matoala. Salutations à Nabino donc Toko Bakaka, na compte sa chaîne Nabiso, oh babengi Bayoka News Télévision. Donc je ne t'oublie pas rapidement. On appelle ça Mokambi Ilonga Aristote. Mokambi Ilonga Aristote. La pétition mbote de la part de Mima Matoala. Mbote na yo na joyeux anniversaire na yo mbota melamu mamunyoza malamu ekoka kokoba na kombo ya Nzambe oto samela to koba na compte ya ba enquête sa biso lelo sur kina kitambo sur terrain na compte ya ba enquête. Mais lo ba romambo mayo bokolo kuna liboso maye bokene na bategasi ilo bokene mbala mokote. Oui, donc, on a vraiment tout ce qu'on a ngambu wana ngambu oyo elandi kuna to meka pe ko sola bande ko na biso à propos ya mai oyo liziba oyo ezo sala benage non etungisa bana ya mboka mikolo nyonso na esika oyo bazovanda donc bino mo bomona donc moi kuta ta ya sala ko telemata a ezate mais na compte cas ya banquette na compte cas on peut ça bino toujours d'information toza la choix te to supporter yango on n'a pas le choix pour karato ko ko sabino ba information sur les réalités de Kinshasa lelo na kati ya Kintambo tobeta masolo ya salité oyo na bosoto oyo ezali esika ba congolais bazo vivre donc c'est pas possible mais tobeta ka c'était sur marambo etali port oyo mam oyo etali terrassé oyo ezala ki la port lelo to remarquer babi beaucoup te commis déjà na se to tala na mamula oyo zo beta oyo Torosuka ndenge donc tu as avancé dans un mois d'interview na bande ko ba mekobeta moi li solo sur madame Etali pour ezaki kala esika ba bando luka congolais bando luka mbongo bando beta moi bazelu mais les lobota la bino moko mbule zoya. Je pense que le gouvernement faut une solution sur Marambo Etali esika o donc on pourrait déjà que toi na nzela toi na balabala toujours en direct ou la télé-réalité. Imaginez on modifié, vous-même vous voyez que non, on est vraiment sur terrain, en train toujours, on peut Sarabino toujours, bah information sur les réalités, il y a pas aux autres ça, bah tout. Tous ont interviewé, bah négo, bah on tambola, oh bah ça va bito goto, bah mais Karobé t'as pas solo, sur ce qui concerne, bah il y a pas aux salité, oh pendant que bah Congolais bah vivre awa. Donc restez toujours branchés à la chaîne Nabiso, Bayoka News Télévision, mais ça on peut Sabino toujours, bah information en temps réel. Donc toko bara bomo na bien toka tsasiko ngambu mususu poto ko kako zo moi batu intervenant poto chuter déjà de peu en peu na kati ya tranche tabiso oyo ba bengi Bayoka News Télévision Italie insalubrité parce que ça ne va pas. Ça ne va pas, ils ont choqué, tout le monde a bah, l'alimentation paie tongami mais pendant que salité est là. Comment c'est-il que nous pendant que salité est là? Peut-être par rapport au Bongisana, nous le pont, place salité est allée, place délabrement est allée, mais tout le monde a kaka ba auto bien avec expatrié ba auto kaka et si ka pont o ezala ki pont ba bando leka lele ko une place délabrée mais tout le monde arabe expatrié on peut ka ba auto kaka bino mo bon moi j'ai sima na ngai ba auto mais ba bongisa te donc vous voyez déjà que non ça ne va pas faut mettre vraiment c'était sur ça pour na komeka ko solution à ce qui concerne na ramu ya pont oyo. Donc, Toko Bakakasio, les lots dossiers sur le pont, il y a Kintambo, et Sika Oyo, Kalezaki, et Sika Oyo, Madano Samisala, mais les lobbies non à la niveau Oyo, pont est commis. Donc, pont coûte comme les gens assez. Toi, tu n'as pas moula Oyo, Bandeko Basakoto Basuka, Ndengen. Toko Bakaka, donc pour chuter déjà de peu en peu. La carte y a tranche chabiso l'autre quoi qui sur le pont. Bon, on a déjà Toko bah toujours avancé. On est vraiment pas télé-réalité parce que là vraiment toi sur terrain comme d'habitude. Pour nous sur la banquette, pour nous informer Bino sur les réalités de Kinshasa. Toko ba.
Donc binomo bon on a vraiment siko so botali kuna esika to uti ma ezala quitté. Donc ba plastique on est bloqué nzela. Mais koto bon on a vraiment que ma ezotambola. Donc oyo to moni kuna te yango to mona koto. Ezala esika moko. Na kati ya se pont. Donc bobino mo bon on a vraiment que non awa koto toza ma ezotambola. Mais kuna ma ezotambola te. Pourquoi? Parce que ba salité comme impossible. Salité comme impossible na kati ya Kinshasa to yeba que Kinshasa to bien aucun label. Mais lelo il y a même pas à dire bino mo bon mona. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas à modifier. Tout ça, on a pour nous repérer ça bino d'information. Tout ça, on a pour nous informer bino sur tout ce qui se passe na kati ya Kinshasa, particulièrement les lots na descente sabiso na kati ya Kintambo et sika pont ezali et sika to ebe que non mai bando leka mai o esangisi bandal Kintambo, pourquoi pas Selembao. Les lobbies no mobotala état o ekomi pendant que ba konzi ba oleka tant goût ça là-bas émission la biso tranche la biso télé réalité la biso il y a mutu monde comment aleki na kati ya mutu kwabi Congo ngo kitoko tala Congo tala ane komi kitoko donc et ça kitoko ya zolo ba c'est pas pour na osepela lango mais c'est pour dire que non ba konzi mboka bo chamisu na makambo chaque jour to pe sarabino toujours l'information ba réalité ba to botinda kawana ba représenter bino ba bourgmestre. Que font-ils? Nesi bandeko babi que na bourgmestre na komate. Bon moi déjà atakuna na ngambo na biso bon banda ko ezali. Mais botala délabrement eza awa. Ba kumsuku na komo boya na koloba. Bazo banga. Pourquoi koloba vérité koloba? Peut-être qu'il causait des sous problème. Donc binomo bomona biso comme ton message déjà na ba risque ya musala na biso to zalaka sur terrain pour la ko informer bino na makambo ezoleka. Na niveau ya kin label o komi lelo kin la poubelle. Pour na nini? Pour les loba expatriés ba indien ba eli biso ba compagnie ya ba jus na bon ya plastique. Kala tebe na kata Kinshasa o to no mela ba sucré na milangi. To mela mirinda, to mela bakoba ko bako. Mais les lobby no mo botala ndenge ba indien o ndenge ba expatrié o ba ko baby samboka na ba milangi na bango ya ba plastique. O na mboka ba mo peut-être ba sela ote. Ba mo kutu ba mela ngo kutu te pour na information na bino. Ba mo ba mela ngo te. Mais les lots bango ba comment mais sabiso yango pour ba ça ni pour ba salité na kati ya Kinshasa. Donc to chuter déjà malembe na fait un tranche sabiso o to qui vraiment pour la robeta vraiment ba solo sur ce qui concerne pont o ya Kintambo. Pont à Kintambo o est commis vraiment donc to éviter problématique o pendant ba Kintambo ke belé bazo leka na balabala mais souple ba sapeka gova na peka na bakati awa mais ndeko bonjour. Mais solution est au monde na carte binomo bomona aux télé réalité sur terrain quand to mesana kozala sur terrain pour nous informer bino toza lelo sur terrain to beta baba solo sur ce qui concerne pont oyo ya Kintambo oyo lelo ba beta karaba konzamboka to kara détournement ba yibaki ba salaki boye même mambo sala ba détournement na mbongo na ya sala yango yo ya olukata tracteur pour évacuer pour te bana mboka pe ba kokape ko sepela au kati ya mboka na bango jusqu'à quand? Si mon colonie ni congolais a reçoit je pense que eza pasi eza mawa na ba konzi obino botinda sur terrain ba bourgmestre na beta c'était trop ba bourgmestre ba sala nini on ba ta ba cravate ba vana na bureau mambo sala yango yo on ba détourner ba mbongo makambi ya sala yango yo parce que ba o ba sa awa ba pe ba congolais baza pe na droit ya ko vivre na mboka na bango na esengo nyonso mais soki muto a vivre na mboka ne na pasi. Je pense que prochaine fois, on va voter binoté. Je pense que Mambi a kolobelande yango. Donc, bota non, ba makambo. Bota la paix que non. Toko déjà na saison ya mbula. Siko saison ya mbula ya. Bandeko ba vanda awa. C'est que tout le monde a ba bibembe. Allez, la bibembe ya ndesi mabo bandi ko luka besoin solution. Je pense que moment ça la solution yango avant était moula et banda. Bon restez toujours branché de chuter déjà toi qui est déjà à souka il y a tranche chabiso l'autre quoi qui sur Kitambo binomo bo qui bateau va intervenir na ba propos ya makambo eleka awa biso to baxelo te toko lo ba pe sous ce lote to pe sa bino ka ba information to lobela bino batu bo libanda. Bomeka kotala ba makambo ozo sala malakati ya mboka biso Kinshasa otebe que non kin label le lokoma kin la poubelle.
Donc, rien à dire, tout comme déjà pratiquement la souka à tranche à biso. Merci Nabino Batbomesana Kolana biso. Merci Nabino Batopé Sarabiso toujours conseil. Merci Nabao Baet Sarabiso toujours. Boko Bakaka Nakopé Sarabiso information. Poteto Kokakoe Bani Nezoleka. Nakatia Kinshasa, précisément Nakatia. République démocratique du Congo. Donc, Torozara Congolais, Torotika Congolais, Toro changera la nationalité. O Etalimbo Karabiso, Toro Telema Tokoloba. Soki Yaroboma, et ça Moussa Nabiso Tomesa Nango déjà. Toko Sala toujours en sorte européen Sarabino. Baeboza Libanana, Baebalanda Rabiso. Information sur la réalité, Oesa Mana niveau, il y a Kinshasa. Donc, déjà, Toko Nasuka. Neka Topé Saka, Maël, Maël, avec l'ingénieur Babou, image, on a toujours dans ma caméra. On appelle Sarabino Bilili Wana. Tozaki lelo sur terrain na kati ya Kintambo. Na kati ya pont. Pont Oesangisi, Oekaboli, Bondal, na Kintambo. Je pense que vous avez déjà Oyoka. Tokomi Nasuka. Ba conseil Nabino et ça la biso bien. Bye bye, ciao, ciao. Nzamba zana moko na moko esika bozo landa biso. Donc déjà, pour la requêter rapidement, salutations à bande connaissance, ba s'abonner qui déjà na ba on ba s'abonner na la chaîne Nabiso Bayoka News Télévision. Donc c'est un peu ça. Je profite de saluer rapidement. Elle on l'appelle Soprano Yala. Soprano Yala, maman Karine Soprano Yala. Salutations à toi. Je vois directement Patrick Bombito. Salutations à toi. Vous avez vraiment ébélé. Bozo Landabiso na chaîne Nabino Bayoka News Télévision. Restez toujours branchés et abonnez-vous dans notre chaîne pour toper Sarabino Kaka. Information sur réalité à Kinshasa. Ciao, ciao, bye.